Peuple congolais. Tovandi na biso boye. Biso tozolala. Nazo ba mami balé na côté ya Bemba. Tovandi boye tozotala boye. Ah, F Bazaïba. On dirait na ebite pona na lobi makambo ya tango fort yango na F Bazaïba abimi pona effacer le tableau pona ko créer moi audio moko base pona ba congolais bazala un peu agité te pona révéler qui plan na bango na Peter Kasadi balingi ba kendo ko kanga tango fort. Alors subitement to vandi boye to mona ga Bazaïba bimi na ndenga ya kobatama. Oh MLC za bilanga Jean-Pierre Bemba abuka ka pondu R2 alinga buka pondu. Ah Bazaïba yo balakati oyo babilo mosusu na politique à Congo bon toninga okota mozindo te mais il y a des choses qui se passent dans la politique du Congo fou soza ki na poto awa basa la bino ba véritable investigation ah bato belembele ba okanga bango parce que bandeko na ngai soko tali bien liwa ya père à son âme, ça papa va botter na ebana bon moi je ne sais pas. Non mususu tokolo bango te po batu so mo na ngolo kola ça ko réveiller sur la mémoire à batunini mais au moins on peut aussi parler parce que ba liwa net ya mobile F Bazaïba wana ezala entre parenthèses. Je vous dis la vérité, ezala entre parenthèses. Moi j'ai fait la criminologie. Hein. Moi j'ai fait la criminologie. Natala type wana nenga dayara boy ah na ba seriango pesa la mamba Covid. Mututu azo profiter au Covid donc type wana nzambe ga mtayeba kalibisho lelo to vandi boye Bazaïba bimisi audio ye moko bazako swana soki na mwasi moko boye soki bazako wela Jean-Pierre Bemba bango mibale Bazaïba bimisi ba audio ni la bimisi mais c'est grave c'est catastrophique c'est honteux pour mutuloko la Bazaïba na niveau oya komaki nango avec le respect batu bande kozala nango envers ye mais aya koloba makambo aya koloba. Voilà le pourquoi je me suis posé les questions. Est-ce ezali parce que na révéla ki batuke bango Bemba na Peter Kasadi a complicité na Félix Tshisekedi balinga ki bakanga tango fort yango wana babimisi ba vérité yango basali audio wana pona créer base et effacer makambo nga na lobaki to eza vraiment vérité que Bazaïba za koloba makambo ke non bango bazali bilanga ya Jean-Pierre Bemba oya buka nzoto na bango R2 alingi nakata MLC basi ba nyonso tu bayaka nakata ya parti wana eloko musu basala ke ezali te soko ezali komi pesa nzoto ko kaba nzoto pa ya Bemba na ba au cadre ya parti. C'est Bazaïba qui le dit, c'est pas moi. Écoutez Bazaïba awa nenga za koloba makambo awa peuple congolais vous serez réellement étonné ya koyoka voix ya Bazaïba comment azako expliquer bango makamunini ya bana vasi ba vivaka n'est-ce pas na kati ya MLC. Regardez, écoutez. Nalobi oyo yo liki na ngai okomona ngo kokaka pika pende na yebisi yo oyo yo luki na ngai kokaka pika pende c'est une sorcière, tu es vraiment une vraie sorcière. Toi, tu es vraiment une vraie sorcière. Je t'ai défendu, na yesiko comme la vérité na yo. À tout moment, on me prévenait, Kimba Nabasa qui m'a dit non, je vais la soutenir. C'est une femme, je fais la proposition des femmes. Parce que la radio, on a dit que ne sait pas quand on a dit que ne sala, siège à partir, yo, fout un siège à partir, yo. Au quotidien, combien na MLC, à part nous autres na yo, dengue biso c'est tout ça là. Nalobi oyo yo liki na ngai okomona ngo ko lisusu bien boyoka susu bien Bazaïba makambaza ko alobi na suka awa écoutez bien Bazaïba peuple congolais siège à partir yo fout siège à partir yo au quotidien combien na MLC à part nous autres na yo ndenge biso c'est tout ça là à part nzoto na yo o ndenge biso nyonso tu to salaka o kotiza combien pona parti ya MLC o pesa nini à part nzoto na yo ndenge biso nyonso to salaka c'est Bazaïba qui le dit hein, mes frères c'est pas moi qui n'a inventé le côté na telebino audio po boyoka Bazaïba une femme mariée avec 2 enfants regardez ce qu'elle dit une mère 2 enfants mais regardez ce qu'elle a dit
Donc na MLC ba pesa nzoto na bango soki pa Jean-Pierre Bemba bongo pa nani pa Bemba kaka po bazaiba akopesa nzoto pa mutu mususu te bazaiba akopesa nzoto na et pas Jean-Pierre Bemba. Donc le poste que vous voyez bazaiba comme ministre bazaiba comme boye nyoso tout ezana na makama nzoto na kati trop sale à écouter. Imagine-toi si son mari était encore vivant. Entre parenthèses, lui type wana donc entre parenthèses nzambega na likolo mutaebi. Nzambega mutaebi. Imaginez-vous si son mari qui fut professeur, alors qui professeur à l'université, sera zala qui vivant, koyoka audio aboye. Mobile n'est pas zande. Comment vous voulez mobile ata yo moko papa ndeko nanga ozola nanga yao. Si ta femme a un parti politique moko après nandinga boy oyoki audio boy. Donc tu dois avoir que des larmes aux yeux parce que ozo kanisa moi sinayo akoya ko convaincre yo nazo bundela mboka tozo sala lutte pour na pays tozo sala lutte pour na boy nzoka nde kuna bakena na bango makamususu. Okomona moi sinayo comme ministre yozo sepela moi sinayo comme ministre nzoka nde kuna kenane makamususu. Bazo bipesa na banzoto na c'est trop bizarre ça. Pas respectueux, c'est pas honorant. Même là, Jean-Pierre Bemba, qui a sa femme à la maison, mais nous avons comme ça, parti on a MLC, bilanga muneni, à Buka Pondu, Buka Banzote, Abana Basya Batu, Eria Lingi, Namoma Lingi. Comment on peut vivre jusqu'à ce moment, Nakati Afrique, Batbazan, na sale comportement, boy. Mboka Boko développer une colonie. Kuna Boza Kosala, Bambiance, Mabala, Nakati MLC. Et le même Jean-Pierre Bemba, peuple congolais, le même Jean-Pierre Bemba, il a eu un dossier à Tango Fort, il a eu un dossier pour préparer, pour monter grand coup contre Tango Fort. Je reçois beaucoup de audios, je reçois beaucoup de messages. Bato ayebi singa makambe bele babi pasta tozo fungula yo carte awa ya munene pour que ba congolais ba yeba. Jean-Pierre Bemba a commis vice-premier ministre ya Congo. Félix Yokanga très bien. Yoka makambeza koya po yoza kidiba. Bemba tant que Bemba ju pouvoir wana toloba ki ke ba carte ko betama. Alors au moment où je vous parle, d'abord les militaires na carte Kinshasa ba benginga d'abord rebelle. Ba bi ke show Bemba za koya nango. Na répété, ba militaire na kata capitale ba benginga ba bi pasta. Show oyo Bemba za nango, même biso moko awa tozo comprendre te. Tozo tala na musika, tozo comprendre nature Bemba te, alingi nini azokende wapi pa kosala nini. Azak ayena show ya grave Jean-Pierre Bemba. Et de un, ba signaler ngai, tous les militaires au bazalaki basé na Brazzaville, Bazongi, Congo. Tous les militaires de Jean-Pierre Bemba, au bazaki basé na Brazzaville, Bemba, Azongi Sibango, na Kata Congo. Ils ont fait leur retour dans la capitale congolaise. Et pourquoi Azongi Sibango? Balobi nanga a stationné bango na Kamoro Boye. A stationné ba militaire wana na Kawana. Tous les militaires de Jean-Pierre Bemba, au bazalaki kota Brazza, et si bakati Singamba Congo. Batu ba usus ko benga ngai ba militaire mususu ba bengi ngai susu wana bazana Turquie ba o bazana Turquie lisusu ba signalenga pasta au moment où na tozo benga yo awa tous les encadrés ya armée bazala ki ba to ya Jean-Pierre Bemba bazaki na Turquie ndenge tozo wa boye basi bazongi na Congo bazana kata RDC. Union sacrée wana toza kakao bosa la kaka ke yo no mo mbutu ata encore tu le monenga beta ne ba va et vient na vutuka wana toza na bino toza lia ma mususu na bombi yango na koloba te mais na ebisi bino déjà boye bango ke tous les militaires o ya Jean-Pierre Bemba bazalaki na mboka oyo na Brazzaville et si bazongi Congo. Tous les militaires, les hauts gradés de Jean-Pierre Bemba, bazaki na Istanbul, na Turquie, bazongi pe Congo. Alors la suite, to bombi nanu.
Bon continuer nous makamboza ko sala na union sacrée wana bongo to monana à la fin qu'est-ce qui va se passer entre bino na kam na kata bino yo sala boza papa moko mama moko ti tozotala bino mais aussi stratégie à kokanga Joseph Kabila c'est toujours préparé par Jean-Pierre Bemba Gombo parce que Bemba alobi yefu asilisa makambo soi-disant ya Kabila moi je ne sais pas alobi yefu asilisa yango alors stratégie va monter ezali nini stratégie va monter ezali que une stratégie est montée pour l'acquisition de Joseph Kabila pour atteindre à la sécurité du pays. Alors, voici la procédure de ce complot. S'assurer de la présence de certains éléments de la garde républicaine dans la sécurité de Joseph Kabila. 2. Mettre la main sur ces éléments et les présenter aux médias. 3. Comme il avait été décidé de ne garder que des policiers dans la sécurité de Joseph Kabila, procéder à l'arrestation des éléments trouvés de la garde républicaine auprès de Kabila. 4. Procéder enfin à l'acquisition de Joseph Kabila pour avoir gardé les éléments de la garde républicaine dans sa sécurité. Il est de notre devoir de penser comment contourner cette cabale. Donc voilà un peu ce qui se prépare. Oh, Félix Tshisekedi, Azar Olise ko préparé. Wana koutesi na bisa kibino ngo en complicité, n'est-ce pas, de Dieudonné Kamuleta Badibanga, oh ya pesa ayibisa ki Félix Tshisekedi, yé akokanga Joseph Kabila. Dieudonné Kamuleta Badibanga. Toza na bino awa ndenge boko sukisa yango.